peu yosuité, ça promettait, ça jette. Biso tout le gros zote. So biso nyoso de 30 000 maman boulut. Faut qu'à 500, même n'eng deux allez à la bombe maman, deux allez à ébélé batiki sur le lot. Mais deux habits sur nos sobanes papa. Bon pour que sur le ticket bambakei. C'est quand n'eng moko papa. Bah quand c'est là on a n'eng on a tenga n'eng nazawa, ça m'a dit absolument rien. Et premier athée, so il n'est papa bengala n'enga binanga Georges, il y a sous n'akamba te boy boy ah wana oui. Wana passi n'enga mais wana te. Parlement Isali qui mangi c'était. Très bien. Voilà, Nazali député de carrière te, asara misala do meki jeu. Simité simi. Parlement nanga déjà cap. Nazana famille moko. Nazana expérience à maman Nzambe mingi. Na rejoint par exemple maman bota maman nanga. Atanga te il est très mais atanga Bible. Yaki Congo. Comment ça? Voilà donc ils a bassine et nazana mboka moko luvaka ils a mboko Bible koyaka après ça histoire nango ndo mambo belé nakei koko ya botam papa na maman na ngai koko kinsumba azali parmi ba jeune bazako lotike la papa Simo Kimbangu loka kolia na prison ya Mbanzangu na Tesville parce que porte entrée wana ikangami on a la clé des ala pasteur Malaki Dilangu porte entrée on a pour la chapelle parce que nous avons une photo là-dessus. Alors, papa Yangena na papa Ndombasi. Voilà. La monnaie là-bas. Parce que dans un bon ça, moi, on va repeindre. Donc, ça les amis de ma quitter parce que on a la pasteur Orlando. Parce que papa pasteur tout pour petit gabisso. Et on a besoin de s'organiser pour bâtir papa Yassika à la place. Ah, pour la cellule de Bayara Bondela. Papa Georges pas allé en face de la caméra et Menga Makimbangu télévision. Il a été guéri du cancer par papa qui se le Charles Daniel, par papa Simon Kimbangu qui a gagné vrai ou faux? Vrai. Expliquez. Tant ça dit son ami. Poto yoka kana masolo. Asolo bité. Akufita Zali. Mais lui qui espérait mourir dans les jours l'année là qui diagnostic naïe. Mais te voilà aujourd'hui la plateau est même en télévision bonne mine au kolobela Nzambe na yo avec une détermination impossible autant la sacrifice ni sala modèle au cela qui peut battre campagne parce que résultat bimi yango ndenge monte ko zela te mais décourager binoté vous avez quitté beaucoup le belaka ya stratégie ni stratégie za ke naza mwana ya papa naza ndenge na lobaki na bino na lobia wa ke papa Simon na kanga moni sonzo naza ni lokola sonzo to ngai naza ni makila ka do na kanga ye ozomona ngai pona na loke naza na kolanda ye na iba olobaki Congo te mais na sala effort le longa na koma olobaki Congo makasi pour na landi moto alobaki na biso do landa aveuglement. Très bien. On dit mangate papa Diangena baki église otika la moko mais na lobi na bango bala na ngai ba église au peut de yoka bazaki na ba valeur pour nous akokomisa makasi o esali biso do tangi esali ba hôpitaux na ba mokili mais ba lobi lelo maman c'est prévu na maman falon faut babala balandi ya bango banzambe comprendre donc il a ici tout comme ko bondi sa bible nyonso ba baba baloko na biso tango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mipengo isa tango ekoki amembe alobaki akoningisa mokili tango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokoka 100 ans ekobota makambo ebele eke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota bote brandi ya Menga Makimbangu télévision esengo umabota na bino bisika biso
bozuli bakuya ko yamba biso bandeko ya menga makimango télévision na nzela émission tolobela mama mwilo oyeko kamba makabutu mo epai ya ngai mama falo no ntima ya mokolo mwalelo tozali na esengo ko babino ebele ndenge bomesana butu mo yiko yamba biso sika nyonso oyo bomesana ko yamba sango tata mokonjo ya bule pamba te butu mo yi tango tokoyaka liboso ya baetando ezali pona ntina mosusu te pona kopanza sango tata mokonjo ya bule kotalisa solo bongo misala ya banzambe oyo ngai na yo tonzimela kosalela tonzimela kopesa maboko na kati ya mokili mobimba sika ete kimia na bango mei ekwa kokomela bino ebomba bino ekamba bino epambola bino bisusu koleka pamba te bonzimi mokumba monene ya kosala geste d'amour oyo panza sango s'abonner tala na ino soko zali abonner te s'abonner na kati ya chaîne partager commenter boka ba frère to kolobaka yango butu moyi ekoyaka pona kopesa biso lisusu makasi ya kokota au fin fond pona kobimisa ya motuya kokolisa konzima pe bongo na bongo ya mokolo malelo na kati ya tolobela mama mwilo ngai mama falo nazali na esengo ya kokabola plateau moko elongo na mona tata molimo santu mosali na kati na elanga na ye Mbuta George Ndombasi epai wapi tokeimba la moko kopesa mbote tata kiambote kieni kiambote mama aboy ma fioti kaka ya beno ilutili beto pe fioti kaka sama tumene jangala la mwele ko munzu amono vuno ouais ingeta ko donc banja vinga makimango télévision comprenez que papa na biso de tolobi te ki kongo zali monoko ya yawo ye côté wana asi alongi donc soki lelo oyo tata se décida ko loba susu monoko moko te to ba ete tata George kozala na passe te passe zali ngai na mama falon o to ko mekola malembe kasi to yekola pamba te tango nde to zali ko yekola lingomba nde pe kaka to zali ko yekola solo bongo monoko ya yawo mbuta totonsa mine sengo mokolo malelo ko yamba bino na kati ya plateau menga makimango télévision na kati ya beau cadre oyo ezali na résidence na bino nde tozongisi merci pe na bandeko bakolanda na nzela ya baetando bayeba maman falon amemeli bango nani wana oleka na molai ya sika ya kosala large présentation po ete baye o bayebi te bayeba nani wana maman falon ala ayabi en vrai na kati ya plateau na ye ngai komona ngai Ndombasi Masilité wa George azali mwana moko ya papa Ndombasi parmi bana 4 ya mibali tozali 3 filles tozana 3 garçons voilà nazali mwana moko ya papa Ndombasi matondo mingi balanza minga makimango télévision mingi bakutuna to papa maman falon alandi nani papa Ndombasi ayambi nani wana papa George oto sili koyoka awa biso na bino yambo ete to banda ko beta lisolo oyo ya ye na kati ya yamba tata molimo centre nde tozala na momesano ya kotalisa na bino to kobetela bino toujours parcours ya ba invité na biso parcours ya basali na kati elanga yawe po ete moto na moto kwa koyeba ta mosusu yo kanti zaki esika mosusu kasi oye olobi mpona nini kaka nga papa koninga ite ezali na lolenge oyo moto akokotaka na lingomba etata molimo centre pamba te ngai no babengi biso ba ambassadeur papa George yambo ite tokotala mozindo ya masolo na biso pamba te tozali kotalisa na bayi internet to bakolanda biso mpe na bino bozali awa lelo oyo eyamba etata molimo centre ekozalaka na mémoire moko très pieuse na bon moto ya papa Ndombasi o azalaki moko ya bapesi maboko na kati ya elanga tata mokonzi ya bule nde na kati wana lelo mokolo malelo toyebi ete na mikolo mibale kolanda biso awa tokokumisa tokokembela tokosanjola solo bongo mbotama ya nzambe tata kisolokele lukelo Charles Daniel o abotamelaki biso le 12 février oyo tango ye ayaki ndenge tolobakaka nzambe ya esengo ayaki oya kitaki na tango na se ya tango toyebi maye oyo malekanaka mingi pamba te alaki moto ya yambo ya liboso na kati ya bana tata Simo Kimbango bango misato mingi ndakisa biso maman falon ndakisa papa boni na sima ya kamera ndakisa papa énorme ndakisa mama c'est prévu tozwaki temps ya kosolola na yete ya koyeba ete yango komwana bakimbanguiste mingi soki batuni ye ba génération na biso lelo likambo ya tata kisolo te tam mémoire kozalaka fraîche te yango kosalaka ete toyaka penepene na bino pamba te bakolobaka ete témoin ya moto e ali nzambe témoin ya nzambe e ali moto libote ya papa Ndombasi baali ba témoin vivant ba témoin oculaire ya bimangu ya bonzambe ya nzambe tata oyo tobengi na kombo ya kisolokelo lukelo Charles Daniel papa Ndombasi yambo tokota na esika na pamba tezali tempo to annoncer na bandeko bakotela biso na mokili mobimba kasi parcours ya papa George na kati yamba tata molimo centre
azali kimbangiste eza kaka po tata na yaki kopesa maboko nde pe alandiki église kimbangiste to elaki boni na kati na batata moni mosantu pe kotalisa biso nani ozali présentement na kati na lingomba batata moni mosantu nde wana pena bato bakozala na libala ya malamu ya koyoka na oyo olobi na oyo kobimisa so pe kobala na te miso pe matoi na biso ezali témoin ana baetando ndenge nini tokokambola yango nazali papa na nga azalaki kimbangiste. Très bien. Maman na nga pe azali kimbangiste. Na opesa détail ya ebandeli te po mutu nyonso abanda azalaka protestant mais nazotanga ke azali kimbangiste po abali na église kimbangiste azwi baptême na église kimbangiste akufeli na kimbangiste. Biso bana nyonso ya papa Ndombasi tokoli na ndako mama kimbangiste papa kimbangiste. Biso ngai ndenge nazali awa c'est vrai totangi na école catholique totangi pe na école protestant mais ngai pe nazwi chance natangi pe na école kimbangiste. Natanga na école kimbangiste to ben on leur à l'époque institut Onel na poko na pe bazaro ben en institut Machakado donc natanga na école kimbangiste. Donc doaki bana ya kimbango parce que na leur wana ngai nazaki mwana ya Gombe. Pour papa qui soloke le tozo tangela yelelo nazalaki bano bakina Gombe. Donc bande konaki na bayaya na Gombe nazalaki na ba camarade na Gombe utaki baninga moko na baleki na Gombe. Donc papa qui soloke le nazako zoye lokola papa na ngai. Bolimbi si papa George tango kolobela na kati na Gombe ko ba libota e santu na Gombe. Libota e santu na Gombe donc nazoloba na Tchachi. Donc je parle na ils sont venus Tchachi au boulevard Tchachi na Bosande wana mais na yebi keza kombo Tchachi. Donc naza mwana ya Gombe à l'époque on a déjà tant de zokola na Gombe. Tozalaka le wana to benga général Papa Zako et il azalaki mokambisi na biso to benga lelo coach so ndo benga en français. Lelo aza yida tozako tanga to kotaka parce que lelo wana bandeko kozwa classe pour ba commission na classe ezalaka pasi ezane ti lelo te ke ofandika bo bina changer école bo na ke côté école bo pour ba commission na classe ezaki pasi et biso lero wana muto aki ko coacher biso soki to ba ko benga biso na to koti na Onel pour de longwe collège Boboto faut de kota Onel fallait to kende poto mais voyage à poto za contre temps pour na mamba passeport à l'époque ezaka ba complication to bandeli ya neme biso na ba Henri Masamuna ba Olivier Ngulu to se décider to landa ba King ba Paul ba tunyo swana to landa bango na Machakato. Est-ce que mana ba papa bazaki pas na Machakato ba kotana biso tout de kota na Machakato mais pour de kota Machakato ça qui passe il fallait avoir quelqu'un qui était fort et à l'époque on nous appelait candidat Zako. Donc so do koti classe les romona do bandi en traité ba comme ba liste na koti bientôt on a ba bibisi biso. Ando benga bino banani? Ba candidat Zako. Pourquoi? Parce que papa Zako était qui on l'a qui biso. Donc il Zako ko éduquer biso qui encadreur na biso. Et ce qui est un peu au na ngolelo na ko remercier parce que ce quoi ça ma capacité na kota na ma na institut Onel mais les bozio na zui na zanangote et l'accident qui a zali moto encadreur le lokuta comme docteur. Donc l'accident dans ta classe. Combo général et bandi na ngolelo te vieux banda kala excusez-moi peut-être terme na lo mona ba ki mangisa ba bina lobi comme mabe na bengi parce que zope sali solo vieux na ninga ki vieux moko encadreur de bengi général biso benga yi ba ko benga biso ba candidat Zako ndenge lelo peka ba komo ba donc pire vieux donc via Kati bon donc la mona papa Zako parce que atangi singai très bien voilà donc ce que je peux dire donc accès na Onel fala ki yenda ya pesi nzelale te azali percusseur ya vie na ngai parce que a coaching à la classe ce qui a boyaka na kota na classe mais natanga te mais les nations na zanangote donc je dois le donner de remerciements aussi voilà dans ce sens là je dois être reconnaissant de lui donc toi qui candidat Zako et vous voilà aujourd'hui je suis aujourd'hui donc par rapport il y a candidat Zako qui est docteur. Atondo mingi balanzi amenga makimbango télévision wala tozali kokota na kati ya mozindo ya masolo na biso toki na bokebi nyoso ndenge penza mbota George asili ko manyola malamu tokoyeba ete na kati na bomo ya moto na moto akojua Carole na kati na bomo ine et voilà lelo na kati na libota ya santu lolenge kani
Papa Georges asili kotali sayango ete soki général papa Bitouvu Dizako professeur docteur oyo lelo azali ko soki pe kuna na makambo tali administration na kati na yamba tata molimo centre yende alaki ko encadrer na kati na bana nyonso bazalaki wana moko landela rigueur ndetoko lo bakanzambe soki apamboli esi apamboli nzambe soki apesi kazaka ya bibende esi apesi kazaka ya bibende donc mosala ekobanda kala papa Georges tozongi na kati ya lia masolo na biso ya moko mo lelo parce que ce qui est vrai lelo tozali na kati ya résidence Ndombasi tokolobela toko partager et longo na ba internet ba kolanda biso na mokili mobimba témoignage de papa Kisolokele nzambe akoponaka libota na libota sika ya lingi ko fanda sika ya lingi ko zana bango. On ne peut pas parler des papas Ndombasi sans des papas Kisolokele Charles Lokelo Daniel sans pour autant parler des papas Ndombasi. En tant que moi na oyo zaki pene ya tata moboti na yo parce qu'il fallait que ozalaka ka pembe na ye na mayo ozalaki koyoka na mayo ozalaki komona complicité na bango na tata Kisolokele Charles Daniel yo en tant que moi nezaki kolobela oni ozalaki na bososolo na likambo déjà na âge wana to e ko sosolo yango bien après à l'époque bon moni tozaki ba bolenge tozomona kaka papa Kisolokele papa Diangenda papa Dialungana moi tozo bango na valeur oyo lero wana ba papa ba mama ba za bango to ko zo ngote tozo mona ka papa moko mais to yebi kaza papa moko azaki ko bazaki ba papa bazaki ko encadrer papa so papa za na problème aza okene vers bango ezali ya famille ezali ya musala parce que papa Kisolokele azalaka un administratif déjà azaka au sala il fut ministre donc zo mona do mama belé ezalaki ke ayebaki bambwana mais azaki pe na mulimo. Papa Diangena pe asalaki na oyaye. Papa Dialunga pe asaki na oyaye. Donc bango tout baki bancadreur. Mais so dokele lolo ko les ali solo to ba plus ya papa Kisolokele papa zalaki akolonga na ndako akipa ya papa Kisolokele. Papa Kisolokele pa akolonga na ndako aye kutala papa. Lero no zoye bango tina to yakili kamunene. Biso ka zoka kesaka oh bon camarade ya papa camarade na bango kaka OK l'air to ko kola pour l'air to ko kola na komo yeba quelle est le valeur de papa Kisolokele mais bazalaki très spécial parce que papa Kisolokele sonné na banokene na bani na ye témoignage nous ko do ndo na vivre na ye mingi tozalaka na Bruxelles dans les années 79 oui 79 80 si ouais faisait 79 toi qui à Bruxelles puis Zofana na chaussée de Louvain papa Azofana na maman na avenue Brabanson 18 et ma sœur Bernadette auta Kishasa a été au Fana na biso mais to la kana chaussée de Louvain le papa na maman bazali tozo ya kolia na Brabanson entre temps papa zalaki a sombi immeuble na avenue Georges Henri pour missionner sur le côté la maison on va bien à la porte maison de maître même que le mot biso le kenara na biso classe ko la Bernadette ayaka congé na bana na ye mabena kubuime ambala moko afana ka ba sonné nginga a sonné boyokio papa Kisolokele a fourni porte pour papa matiti likolo a fourni porte à Tuni. Ton papa est là, Abino papa n'est pas là. Papa Kotarate. Aswaka na porte bayana maman Pauline. Avec papa Zate a dit ok bon s'il arrive tu dis que papa Charles a besoin de lui. Okay. Et papa Kisolokele a son guinaïe. Tant que zonga qui nandaku to yena papa to yena ba course. Tant que yeboye. Maman benabi papa ba ko luko. Nanani. Oh papa Kisolokele. Ah Kisolokele. Charles, papa Kisolokele. Ah. Ouais, lui, il a besoin. Bon, c'est un grand homme, hein. Ok, papa s'est préparé à Sisiba. Akikoluka, papa Kisolokele. Mais n'ayébité à l'époque où les rangs akina olukaye, azofana peu. Azofana na digem ou bien wapi n'ayébité pas ya fandaki mais pas que kutana na papa. Parce que la digem ezaki pas ya papa kina na maman Mouilou, hein. OK. Parce que papa ya Marianne na papa Baudouin bango bazako fana na Anderlecht. Ce qu'on a évité ce qu'on a fait entre Baromba le biasaka na hôtel wana nina zo yebate. Na balamu papa ke ya ke kutana papa Kisolokele.
papa qui solokelaka bino na ye fallait pas traitement ya papa ezalaka na Suisse balobi cette fois-ci il faut pas traiter na Belgique je crois bon ndenge ba médecin bazalaka na kanti faut ezala bien na Charleroi parce que na papa oza traité na Charleroi na kanti ezaki ba médecin na Charleroi bien na Bruxelles na ye pas médecin ezaki te abi mais na ye turo papa ndombasi il faut na fanda na Bruxelles pour na traitement nanga mais na ofanda ka repa na yo na ofanda pa ya mwana te na ofanda na hôtel te mais na ofanda pa na yo c'est sûr to ki sa tata biso hein nzamba sengie ki ofanda pa na ye entre temps les deux aki ndako na be misale zo sala mambangu to ngi to côté tikali muke ezaki immeuble moko ezaki en tout cas si j'ai une bonne mémoire rez-de-chaussée wana ezalaki chambre salon sous na sima nyonso wana bapesaki yango papa qui solokele na rez-de-chaussée premier niveau ezalaki séjour ya papa deuxième niveau ezalaki pa chambre et troisième niveau ezalaki pa chambre na biso na salon de séjour na biso voilà de kokota kuna papa qui solokele ayo pe kokota kuna donc tofani na kuna na papa qui solokele pendant 8 mois kofana na papa qui solokele pendant 8 mois j'ai eu la grâce sur maman Pauline Alambi qui était notre maman parce que là maman ensemble parce que tozana ye on a papa qui papa bazaki les nous tazoni ki sasa biso tikali bazako kabola biloko nzambe nanga on a tamso biloko papa bazako tezaka na mungu abingi te so te biloko sans sel on a donc profiter na zui na li ou bien biloko papa liaki atiki telemezaki to ko maman Pauline Alambi pour baka kolamba makasi mona pe na li donc nazaka na grâce na kabola biloko kolia na papa qui solokele. Ça vous fait quoi aujourd'hui habiter 8 mois na Nzambe. Aujourd'hui, ça me fait une fierté de donner cette histoire parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont dans mon kili, ah, moi, j'ai la grâce à faire un Nzambe pour battre belé, baïbi bangote, baïbi lelo, baïbi bangote, baïbi bangana lisolo. Mais j'ai la grâce na yebi na fani na yetolé. Mais ba miracle oyo papa qui solokela la kisanga. Papa zalaka chaque jour à répondre à bateau ba courrier parce que sur les escalier pour de côté au fond du porte naie biso fodo mat escalier mokwana mais au moment na salon naie a betara machine parce que papa a se recevoir ba courrier et maman on a gondi maté mais il répondait tous ces courriers pas en écrivant il répondait directement il tape à la machine. Ça une spécialité. Tout le monde a besoin de malembe pour papa zana tamsoso. Aoyoka biba benyo. Ubi tamso kota ki kamwa retard. Ulingo yokate mais papa zo beta machine. Mais il faut que ça qui va kamu so mona tamso doza mona papa parce que faut donc une obligation. So boye faut que nous paye sa papa Simon papa Paul papa qui soloke lembo. Souci ya menga makimba mokolo malelo ezali donc décortiquer penza na bo mana Moulaï ya singa nyonso fait les journées ya bino na Nzambe sika moko alaki kolekela boni parce que a lobi lokwa mwana nyonso ebiki tata za na kati kuna a travailler akoko longola papa bazo mate escalier malembe lokola niao mais ce bino ali kolekela ndenge parce que combien même que voilà ki bana kasi boyeba ki était ndende tata Nzambe koyeba ye te doyeba ki aza mwana ya papa Simon Kimba mais koyeba ye ki papa za Nzambe te tobeka kaza na force moko mikolo balanga kinali yebiki Nzambe te toki bimbi komso mona so papa mikolo paza makaso mona pa amati likolo aiti na sala likolo mo abengi mino bozo sola mais de papa de caractère était aussi colérique hein soit silike hein aki kana mais asa solo là très bien papa aki très gentil. Mais le gros zalanga au camp ça va miracle zalaki au mona maman le papa le la bien te donc papa ça n'a pas si doit l'alité donc aso yoka bien te mais bon ka moi l'air beau kita bozo ka mutu mwazo beta machine oh on a plusieurs fois allez l'air mona sa mutu mo ko akosa na donc on va que maman c'est akosa la papa ti o mona pena yemo l'air bozana mona parce que azolo ba mingi na ki Congo l'état mona parce que ngaza obenga ngaki mpumbulo donc mobulu po ayibenga za ki très turbulent mais ça c'est le miracle de papa quand il faisait ses courriers là il y avait des miracles
Et deuxième grand phénomène, à l'époque là, papa Diangenda a otala papa qui se loquait dans Ndako. Parabiso na Bruxelles. Papa Diangenda papa yaka bayaka na mission ou bayaka na ba fanfare. OK, avec les musiciens. Les musiciens bafanaka na avenue Louis. Ba musicien et ba musicien na bango nyoso bayaka otala papa qui se loquait. Pour biso zaka en face na biso zaka na maison africaine ACP. Et maison africaine du Pacifique. Zaki maison moko est très en Afrique, il y avait une commission des ambassades des pays africains au Zawana. La balabala wana mukulumoka to monika boye. Mama oyo nazoba no solo. Fanfare. Na libanda ya balabala, Georges ya porte ya Ndako. Les autres toute ta musique Kongo papa qui solokele, papa Diangenda ay otala yaya na ye. Très bien. Ndele babimi na ba tout le monde bazo kamwa nani yango aye. Le eza tapage na poto. Mais basale lango le côté, basengela autorisation té mais les kaningo na papa qui solokela koti, papa Diangenda koti, ayambi bafani na ndekone ba solo li ti papa Diangenda kei. Donc to yambi banza mbali. Donc grâce au dossier. Donc quelqu'un n'a pas de là avant qu'on la porte, il y a des gens qui ont papa Nzambe. Donc on était tellement bénis. On a fait très significatif à la rez-de-chaussée. Si, et c'était un très bel appartement. Tous les gens les Rwanda, bananios, il y a papa puis baso ya otala kaka papa wana pendant le 8 mois. Donc on a passé un très beau moment. Et on ne savait pas que c'est la grâce nini. Mais après, c'est qui n'a pas grâce. Et tant que papa qui se loquait, et aussi la paix à Zongi qui sasa, Kozonga qui sasa, Zongi qui sasa, n'a pas de 83. N'a le rôle dans qui mpumbulu. Maman Bernadette m'a soumis la voiture Golf GTI à l'époque. N'a eu poussé au Kenya ambiance n'abima. Mais plaque exate, assurance exate, on a peu permis de conduire exate. Mais qui teti, qui mpumbulu, qui mobulu, la bengi moninga ngamo comme ne lu campolo, la sengi plaque, la voiture na ye Peugeot 604, après singango, na tiango, ngamoko. Nakirango kotambola sans permis kobima to bimaka to keiti babar naki kotika ndeko moko azaki na Anderlecht fallait natika ye pa ya ba famille nzolantima atiki ye komena ye ba Lukenga atiki ye tango nazozonga na nzela boye toki na papa moko akufa pe mbaki to c'est l'accident un refus de priorité de droite na commune Anderlecht. On a sagi refus à priorité de droite, on a plié voiture en V. On a tout tiré boyé, voiture était ngami boyé. La katikati. Dans la katikati voiture on a aboukani bassin. On a une voiture déclassée. On a abandonné voiture. On a monté de Simani Tokimi. Tokimi Sundeli de taxi. Ndako. Comme dans Ndako, il y a un gars yazalaka de fin Jean. Dombasi. Te expliquer. Sur la gana amis de famille, Blaise Abioba, Kofi Abioba, Kisi Lola, il y avait beaucoup de gens, autres ensemble, non, Petit Georges a fait l'accident. Tout ça, l'andéguinini. Expliquer mon problème, c'est grave. Et là, il y a des gens qui, Blaise Abioba, alors bon, il y a qui s'est présenté à la police Anderlecht qui a eu un accident. Il a permis de conduire pour Tokitsa Mokamuke. Il s'est présenté, papa, parce qu'il a identité, mais assurance est zate. Mais papa, là, le coup, il a 6 heures. Donc, assurance de travail, ils ont couvert. Donc, ils aggravent. Oui. Donc, il y a des démarches, il y a des pour calmer le dossier. Les Rwandais, à l'époque, toujours vivre avec Jacques Matanda. Toujours à souvent ensemble, il y a une bonne solution, une assurance, antidaté.
toute solution que assurance à couvrir yango ezati. Papa Georges, tango wana ko beta lisolo wana papa ki solokele azaka kana ndako. Non, wana papa ki solokele azongi kasi ngina lo bano baboka musina yeti. OK. Papa pe azate na ndako. Papa pa za ndako de papa ndombasi azate, mama ndombasi pa azate, tozaka biso na biso bana. Papa ki solokele azana kisasa malinga ya supoto. Très bien. On a tellement échauffé au Saranate. Jacques Matana sali tout de Okani Jacques abi bon tout le cadeau adresse à Moutouana tout traité à l'amiable. On est allé faire de vidéos adresse à Binoto qui est un hôpital la plus proche il y a accident bah on met mayokuna. Donc il y a un hôpital donc comme un hôpital les rangs bah ordinateur les anantés on baso comme on a ba cahier de registre. Tant baso bah moni comme on a accident mais tant baso tala yango biso bezo tala. Tant que mon va bien, oui, tel, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Non, on va avoir son adresse. Ah non, 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 on ne peut pas monter le Bakangi. Mais, nous avons qui chance, tout le temps qui adresse. Ok, Bissot Daye, Jacques Matanda, Nzelati, Saint-Gilles. Parce que le monsieur habite à Saint-Gilles, donc écoute, on a monté en Europe, à une chaise roulante. Ah, ma Bissot bien, bien, vous avez africain. Ah, vraiment, expliquer ça, non, on a un problème dans le terre. Nous avons couvrir les accidents. Mais assurance ça va on a bino et ils sont comme un sérieux et maman ça qui ça tellement mutangi za ozoya donc papa tombo kamoko ya osakana te po doyebite ko futa makombi loko wana parce que vous a cher mutua kati musala mutua bukani donc maman beleza maman wuti ki sasa aye poto. Tant maman aye poto, papa qui soloke la wuti qui sasa aye poto à son fan na turoyo na Villevorde et pas ya maman Marianne na papa Baudouin bayola. Maman ka enfant na wana abinono nga makambo ya ntuka ngele ki photo que no voulier pisaka papa qui soloke. Donc ngai mon deux frères Jean na maman Aviti donc eti Villevorde. Donc comme na Villevorde comme si les campagnes papa qui sont locaux papa qui sont locaux papa Georges oui il va salir accident presque sur le vent na muntu abatu donc nga boma muntu abatu donc problème eza makasi do yebite ko suka ndenge nini ba obotela biso ndaku donc toutes les choses étaient là pas que sota munga Georges qui mpombolo kaka qui mpombolo agangelinga po asakana kana agangelinga comme tatani sa ko gangelanga to fani biso na Villevorde to bali masolo ti esili papa pe aye a libéré biso dans un ndako ti lelo maman ti lelo tout commence son anniversaire na ye dans 2 jours pendant 83 non 80 c'est que non c'est que non pendant 80 et 81 ti lelo maman, police, à l'Okabisoté. Le frère va se présenter comme il est à l'accident. Comme il a communauté, le Georges. Benga été, à Koma Belge, Patouna pété, dossier et les cas et Bunga. Et bon, mon tabouka na basa. Toye bili solo ko tosote. Do mamunyo so esila. To luka sou moto anate. Papa a bungisa dossier wana. Peut-être quand je le dis, on dit matin mais na poto pour dossier administratif et bunga ils allaient comment passer. Mais dossier bunga ba benga bisoté ici là. On a miracle, il y a papa qui sur lequel oyo ngai na vivre en. Deuxième miracle, il y a papa qui sur lequel n'est vivre en. Dans les années 83, toutes les vacances Kinshasa, to zongi poto notre sœur nous avons voisin, nous avons Bissoa, Olden, Papa Diomi, un de filles Diomi qui s'appelle Kiki Diomi. On avait de très bonnes relations. Donc, Kiki Azongi a poto à côté de Saint-Luc. Aza sérieusement malade. Tu habité, donc on a mais il y a un problème il y a un problème il saignait du 1er au 30. Donc na lelo to ko bengango feza ba cancer kaka. OK.
Mais à l'époque, on avait une sœur qui était Yalagrima, qui était infirmière, qui travaillait dans cet hôpital Saint-Luc, qui était la femme de Moana Eliboso Olden Roberto, l'ancien président Angola, FNELA. Parce que meilleur ami à l'époque, c'était Carlito Roberto. Donc, puis nous avons une famille, moi aussi, il y a grand frère. Mais, Bakepoto, moi aussi, il y a vieux Robert, il y a la Grima. Il y a la Grima infirmière qu'on a, non, Kiki, on a la chance, il y a vie sautée. On a la vie sautée pour maladie, après, c'est comment scientifique, mais on ne connaissait pas. Mais ma famille Diobi, les qui n'a pas monté, ou bien moi, n'a pas monté. Basali nyoso, papa Nzambaza la kaka, papa Abibo. Abibo à pied gauche, Abisso. Azakali on a l'ambassade. Ambassade du Zaïre. Abina ba mama Dodo Diomi, abingai na kome mabino, ipa ya mutumoko. À la prière pour les qui n'ont bela. Et à l'époque, ma maman Diomi, ma Dodo Diomi, le bip bon, Yvette, hein, pas de problème, ça pas une sur ma le les âmes maman Nzambe, trop boyate. Mais il faut nazoyer to kende Villevorde. Mais to kende na yende ni yazan hôpital là ou to sala ndengini do me maïna Villevorde. Après décision, bah yokani ok, mais heure ni non, ce qui va si ba salle, tour de salle bah il y a un médecin, bon, donc après les tour de salle, midi, on a l'air de maka. Papa Biboye a joué à Mimi Kiki, à côté de Kiti Ascenseur, à Saint-Luc, Ti Villevorde. Donc, sur le Saint-Luc, Ti Villevorde, sur le Lelo, c'est à peu près. En tout cas, Banda ou Ti limité. Ok. Binza limité. Ballon, on a pu pas que Villevorde, pas Papa Zarofanda. Nous avons déplacé dans la chaussée de 2 Lions, numéro 20, la Villevorde. Ils ont un moment flamand, tous les mais on flamand, mais français, on a papa qui sont locaux, maman Pauline, Azalaïkuna. Ayami Bangwa, Moni Bangwa, Diomi, Diogasa. Ayami Bangwa, on a déjà bien parce que papa Diomi, papa. Qui sont les bazali bateau ba bundela indépendance. Donc les époques na bango. Parce que papa Dieu mi à l'époque azaki ba jeune oyo ba ki turbulent ya bako. Ayambi bango ba no solo là, ba no solo ba continue bango ba solo. Avec la bango ma solo nini bazaka na ba papa na bango. Bato ba eli passe. Bon azo pesa les solo ya sima ba lubi chose tozo baye. Zuma moto ye mba. Mais au sa nini okipa ya mukolo. Papa Pelera aussi, ça a ici, a joué à Mayankamba, a maman Kiki dans les bons. Et si maman Kiki a sonné naïe, on a déjà maman Kiki a banara ba chimio. Souke koye, mais l'air ba comme un hôpital, a zogit, ba moni pété dingue, abimaki, ba zongisie. Donc déjà les miracles en Zambie. Et Kiki a bani ba traitement naïe. Nakasi 2 ou 3 jours après, maman Dodo aïe. Il peut y avoir la sœur dans la chambre, il peut y avoir la sœur dans la chambre. Il y a une sœur dans la chambre, il y a une sœur dans la vide. Akoufi. Tout le monde a grâce à cette crise, donc, calmer. Je crois médecin général, il y a des gens qui s'occupent de la canaille. Parce que ça, c'est un contrôle pour comprendre que maman Dodo. Normalement, il faut que la chute. Mais changement, progression, il y a des négociateurs qui sont comme ça. Mais changement. Oui. Et si maman qui a mis hôpital, a continué le traitement, l'élo, tout le monde qui maman qui a botate, a bikate, l'élo. Abota, abala, azana bana, abalisi, azana bakoko. Wana miracle oyami balenga na moni ya papa qui sorokele. Toko kene malembe papa Georges to côté les milano no mo kesika wana bala njamenga makimba mo télévision de to kopisa na bino okite butu moyi biso to koyaka awa pona kombo mo susuté pona kolobela Nzambe
pambata pona ki ngai na yo uta likolo to kita na se awa to pesa ye maboko soki tata Nzambe asalaki likambo ete papa Georges en fait tant que papa Georges zelo kwa toke na ye moko te libota ya papa Ndombasi ya la kate lelo linga ko yebana teke makambo ndenge wana elekaki ndakisa ya ngai na yo lelo oyo tofandi penepene ya bapapa tokolia na banzambe tokosola na banzambe tokoyoka bango ndenge nini yo sokobatela oyo ozokomona ndenge nini yo kosimba likambo oyo ekoleka na kati na ndako ya papa to mpe na kati na bandako ya bana ya bapapa mbuta Georges toali kokoba tozongi na moke nsima parce que totali soki tobi tokende na ba témoignage c'est vrai to kena pamba te ato bongo nde kotalisa kaka bena mokili bimango to pe bonzambe tata kisoloke lokelo hormi o ba kotangela biso na lingomba kasi o ezaki koleka oyo mingi to ebite ngo to kokundela yango pene na bino pamba te bozalaki wana vivant kofanda 8 mois s'il vous plaît koyeba ke sanza moko yolaka na 30 jours 28 to pe bongo na bongo kasi okola mukana tongo la muki omoni Nzambe olali omoni Nzambe olie pe biloko ya Nzambe. Donc vous avez partagé ça ensemble. Vous avez un témoignage oyo na bande comme ça ba kozala na forte croyance akoki pe ko yapa na yo pe to cheli bonde li mutu pa zui lo biko pambate o kaboli mupepe moko na Nzambe tata dengenda kolobaka yango ete biso tozali banzambe pambate to salami na maboko na ye to telemene na wana tina ba commentaire to zongi mokena sima lelo yo lingomba tata kimbangu nde tokoloba yango ete tozali na mémoire moko très pieuse na misala ya papa Ndombasi na kati na lingomba biso to ebaki papa Ndombasi kasi ba mama na biso ba ebaki papa Ndombasi pe mingi na kati na lingomba ba ebaki misala ya papa Ndombasi lelo yo komona papa Georges elongo na bandeko na ye nyonso na kozwa exemple ya témoignage moko na kati na paroisse ya Delvaux oyo papa Ndombasi alaki ko surprendre ba jeune na kati na répétition bilenge ba ko yemba ko surprendre bango akoya tali bozali combien a compter bino aleki na distribution maputa mamwilo ya limisala lelo côté la selon histoire ba ko tel sana biso sous vos autorisations ceux qui boko pesa menga makimbangu nzela akwa ko laksana mokili chapelle oyo seul kimbongiste banzambe ba pesi nzela tonga chapelle na kati ya ndako na ye pe bandimi babandaki kozwa temps konde koyemba wana ebi ete esenga na biso ezali déjà accepté donc on va la menga makimbangu télévision et c'est branché tout à l'heure to kende to komona chapelle oyo papa pesa kinzela ete papa Ndombasi mwana mosali na kati na elanga ya tonga ezala kesika moko saint mboto pa kepe ya bondeli ba chorale pe yembi parce que témoignage ezali mingi bandeko ya binza babi mayemazaki koleka kuna d'abord na rectifier un peu pour la chapelle eza le seul té eza ki chapelle ya suka papa diangenda baki atiki ya mokili ya dadon na ye abi chapelle ya suka o ya sali na ndako mutu donc si mana yango chapelle monsieur tongami té très bien voilà et kosala misala bon oyo baza bakimbangisi na bano ya papa Ndombasi tozaka mibale Amsou baza ba sympathisant. Très bien. Mais au baza ba kimbangiste baza ka mibale. Nani bongo. Deng bo moninga ina solo na bino na ma sœur Ndombasi Bernadette. En passant papa ozali na nakati na lingomba nkengi longi ne tozaka na bakrage. Nazali soda ya papa. Sinzili pied gauche. Makisa bato babimaka le 4 janvier biso wana. OK. Wana ezalaki na batisimo ntango na nsima ya kokula na ngonde ale mokoti mosala pied gauche ndepe lelo yo tombomi te nasengaka yango spécialement na papa Simon. Nalingai nazala na mouvement moko ya lingomba na nature na lere nazokola na bomwana na ngana za kolula kozala soda. OK. Mais nazo ki chance ya kozala soda zo mona so mutalati soni teni militaire naza kolulango ya kosakana te nzoko yebaki to kozala soda yawe yango na yeba to ke soda ya solo ya papa Simon Kimbangu. Très bien. Voilà na koma soda. Voilà toki na biso motuna na biso zalaki ya koyeba na kotala misala oyo papa na bino biologique asali na ndenga pesi maboko na kati na yamba tata mo santo
personnellement que ça la rabino banandengeni dans l'ensemble. Ça quand même une fierté. Papa sali misala ebele na lingomba. Oyo na yebite soki biso doko ko sala yango. Mais l'air moko na kimotwa na zuwa na ngana sala na lekaye mais na kokate. Même na sali loko lekaye ozaka yaye. Pour mbongo na sali la isa yaye. Très bien. Vous savez zalaka ki yanga mongo na sali bon na bige za yanga. Donc même na sali le loyer nem na togi le 10 églises. Isa kaye. Donc podo lekaye to lekaye te. Mais na linga ke kombo na ye to sala makasi bunga te na lingomba. To continue ko sala ba misalo za ko sala. Isa pour nga pene za yi obligation. Pour papa 6 mois lo baka na ngai na obosa ngote après kokunda papa. Alors baka na biso to telemi boye. Abibudo zala lokola ndenge bango baza. Tant to baluki na sima bodo moni photo ya papa Diangenda na papa Ndombasi na mama Viti na ma sœur Tété na une de mes nièces Fanny. Pourtant mon nene zaki na ndako ya biso ya mboka. Batelemi ensemble donc abito zala lokola bango. To yakina zala na yi lokola ndenge papa Diangenda akina papa Ndombasi. OK. Ah il a compris donc ngapi fona zala nene ngona. Donc na koko tika jamais papa Simon. Ata bengani nga na okangma ni kaka na makolo. Donc naza ngomoni nyamo benga sonzo. Et naza ne bongo sonzo. Papa nanga zaki un peu spécial. Mama solo mona so azo benga oazo solo na papa. Ba papa en général te tamso mona na naza par exemple papa zo ibisa biso atuni papa Diangenda. Papa Diangenda. Yo na mama bibi. Pour son rappel. Papa Ndombasi a retourné papa Diangenda. Pas d'engana pour répondre à katani na koseka. Donc il est lié. Abinaye oui. Tout soit na rappel. Mais so to soigner na yo na so réponse à petit papa. OK. L'air to bimi na porte ya chambre. Itikali ona. Donc il a appris ça, il conseille comment on doit vivre en couple. Très bien. Et papa Ndombasi, vraiment excusez-moi, na papa, na papa, bango nyonso misata, abinge lo moka bopekisanga. Dalingi basi mingi. Wana tata zo senga papa. Abi natika kolinga basi. Vous comprenez? Donc akena ba makambo za ko bana ba papa na oyo memi yo polo bana papa isa pasi. Oka sonyo robomba ma. Nzoka nzambe ba bomba makaete. Et azo ngana to so ata papa moni bato baningo mela masanga te boyoza. Ba mela on ba whisky. Azo te biso te azo funda bato to entourage ya lingomba. OK. O so yebi amona whisky ba nya omela so amelisi yango sili. Le papa o ya funda bina melisa ke whisky. Donc aki mutu moko tellement très ouvert. Aki mutu mwa ngai lukutate. Aki mutu mo vraiment soko ye na ya to sel mabe. Salaka sincère le vérité et au Seigneur pardon ici les nango. Avec vous, le caméra papa Enoch Maketi. Bon, c'est les bisous témoignage il y a maman Bernadette Ndombasi depuis Belgique. Ndé tu vas se retrouver les sous dans la plateau, c'est parti. Bonsoir. Na kombo tata pe à mwana pe à molimo santo. Mama Fallon ezali ngai kombo na ngai mama Bernadette Ndombasi. Nazali mwasi ya papa pasteur Mvwendi oyo aza pasteur na mboka Belgique. Et puis ngai nazali mwana ya papa Ndombasi Zikumvala Oscar oyo papa na ngai ayebanaki azalaki kimbangiste me yesi auta kozonga na ye esika tokendeke. Mama Fallon toza kokoma le 12 février ezali mokolo monene oyo ya papa Kisolokele. Ya solo mama Fallon yo mutu oza kotuna nga pamba te olingo zwa mwa témoignage na batu oyo bazalaki proche na papa Kisolokele. Ngai ya solo biso papa Kisolokele tozalaki na ye en tout cas proche. Premièrement papa Kisolokele ngai tango na balani na mobali na ngai nazali kofanda na Gombe.
Donc tozalaki mosika te na papa Kisolokele. Et à chaque fois tozaki kokende mingi epai ya papa Kisolokele. Soki likambo tokomona par exemple kokende na centre d'accueil to Monkoto eza kozala ta mosu mosika tokopréféré tokei kaka epai ya papa Kulutu. Donc papa Kulutu tozali kozala na ye. Papa Kulutu ngai na 1980 nakendaka poto na bana na nga mibale nafandaka 6 mois na poto. Alors papa Kisolokele ayaka pona problème na ye ya santé ndenge akendeke tout le temps na poto pona kosalisa nzoto, mais cette fois là ebandaki ayaka na Belgique afandaka na ndako oyo ya biso ya papa na biso na Bruxelles. Tofandaka biso nyonso na baleki na nga nyonso ntango baya na klasi e mama na biso aza kozala mingi na bana na poto lokwa bazali kotanga kuna. Alors papa Kulutu kofanda tofandaki na ye ndako moko tomonaki makambo ebele. Tomonaki makambo ebele oyo papa Kulutu asalaki. Papa Kulutu même tako ya na Bruxelles tofanda na ye ndako moko te, mais papa Kulutu asalaki makambo ebele oyo ngai mama Bernadette pona ngai namonaka bato soki bakondimaka te ke papa baza banzambe, ngai na confirme yango ke papa aza nzambe. Papa baza banzambe, papa Kulutu azalaki nzambe ya solo. Po ngai naza na ba témoignage oyo na mona epai ya papa Kulutu. Makambo ezali ebele oyo asala na libota na ngai, asala na libota na bana na ngai, pe na ngai moko. Mais nazaka na nalingi nanu kopesa témoignage kaka moko oyo papa Kulutu asalaka na ngai. Na ngai ezalaka mokolo mosusu parce que biso lokwa toza kofanda na Gombe, tozalaki omona muke toke na biso na Gombe, so toke kuna soki papa Kulutu aza na ye na santé ya bien, mama Kulutu akotisi biso na ndako, papa abimi, so azaki na chambre abimi, tofandi na salon tokosola nga na mobali na nga na papa Kulutu. Mingi papa Kulutu azali koyebisa biso. Omona tozongi. Sikoyo ezalaka mokolo moko boye, toleki toke kotala papa Kulutu. Comme d'habitude. Tango tokomi, papa Kulutu pe tokoti na ndako, ayambi biso tosololi, tobimi na biso tozongi na ndako. Tango tozongi na ndako epai na biso kaka na Gombe mosika te, ngai sikoyo ekomaki na kanisi ba 16h boye. Ba 15h ou 16h, nakoti na chambre, naza kobongisa mbeto berceau ya mwana. Polaire nazaki na bébé. Nazo bongisa berceau ya mwana, place mwana na biso alalaka. Mbala moko naki na kati ya chambre kuna, papa Charles mobali na ngai azaki na libanda bafandi na bango na jardin na bana. Ngai kuna na kati ya chambre, mbala moko kaka nayoki misu flou. Nazo mona susu bien te. Molili namoni kaka neti nalingi na kufa, mais na comprendre te. Siko naza na chambre, moyen na benga bango bazaki na libanda kuna bakoyoka ngai te, nasali kaka effort, nabimi na chambre, nazokende salon, naleki salon ti, nabimi na veranda, nabimi libanda. Tango bango bamoni nga kaka, mbala moko nazwi mopepa libanda, mbala moko nakwei. Nini? Baye kozwanga na soko koloba te, na soko kotala kofongola misu te, donc bana na soko kaka bana baza kolela na musika naza koyoka. Papa mobali na nga azwi voiture, aye na voiture wana, neve na ye moko tozali kofanda na ya koma lelo na Matadi, ayebise Léon, simba ye, bomema ye, bokotisa ye na voiture. Bazwi nga wana bakotisa nga na voiture, donc nazo yeba eloko te, bana bazolela. Bana nanga bazolela. Mbala moko papa Charles mobali na ngai akoti na kati ya voiture, ye ida azalaki na ngwa lobi azkanisi azomema nga na hôpital na clinique Ngalema po tozaki pe musika te. Mbala moko tango tozolinga tokende boye, mwana na biso oya mwasi Nadia leo wana azana kasi na ba 13 ans ou 14 ans. Azoganga, papa, tu vas où avec maman? N'amène pas maman à l'hôpital. Amène maman chez papa Kulutu.
siko papa Charles mobile nanga tango azo démarrer azo sala marche en arrière po abima alobi mo fait moi na zolo baboye oh mais na mona keneka e papa kulutu azwi nzela destination lia me manga hôpital ndenga kanisaki ti e pa ya papa kulutu tango to komi pa ya papa kulutu wana mutu ka telemi na porte na balabala ba oyo bazaka na porte wana ba kengelaka wana baye kozwa ngai basimbi nga babimisi nga papa bakotisi nga ti na lopango kota cuisine wana ntango bakotisi ngai kiti ezalaki wana bafandisi nga na kiti me miso na kanga nazoyeba mpenza eloko te mbala moko ya Marianne azalaki wana papa Firmin bango surtout bazalaka mbala moko siku bango ya Marianne bazoba ya Charles nini bazoyebisa pa mobile nanga nga mabena Bernadette eloko te nazoloba te nafandika na kiti misu na kanga mbala moko papa kulutu abimi na ndako abimi aye wana tango aye papa kulutu azosima mais qu'est-ce qu'il y a azotuna mobile nanga qu'est-ce qu'il y a ndenge babetelanga lisolo parce que nga nazoyeba pena makambo te papa kulutu ali bazolinga basimba nga na bato bazalaki wana mpo basala lokwa bate papa lobi botika ye afanda bosimba ye te papa kulutu asimbi ngai akamati mai apakoli ngai akamati neti mai atie nga na munoko me eloko nayebaka on dira atiaki ngai eloko moko na munoko me nayebaka eloko yango te soki nini après nafandi kaka wana nafandi papa kulutu atelemi ka liboso na nga atelemi ka liboso na nga mbala moko ka boye naye koyoka neti pe maye nafungoli miso ntango nafungoli miso boye natala papa kulutu liboso na ngai naseki papa kulutu so aseki alobi na ngai yo olingi osala makambo nini qu'est-ce qui ne va pas ngai sikoyo natali kaka papa kulutu boye ale sikoyo papa Charles abi natelema papa kulutu abitika ye afanda nafandi kaka na kiti sikoyo nazotala nakomi nanga koyeba makambo nyonso tu baya Marianne na papa Firmin bazoba yango mabena likambo nini yango Bernadette nini yango boye bino bato boyaki kotala bozalaki awa na tongo sikoyo na bapremide komi makambo nini yango lisusu ale papa kulutu ntango atinga bamai wana nakomi nanga mpe bien nakomi kosola na bato nazoyoka tozoseka papa kulutu ayebisi biso kaka bon ayebisi mobile nanga mpo aza kobenge ndoi ayebisi ndoi bokende na bino malamu bozonga na ndako papa kulutu akoti na ye na ndako ntango papa kulutu akoti na ndako biso totikali wana kotikala totikalaki wana masolo baya Marianne papa Charles toza kaka neti mwa masolo boy papa kulutu si akotaki na ye na ndako po alobi na biso bozonga na bino nzoka nde biso tozokasake papa kulutu ntango akoti ne na ndako ake na chambre na ye biso ozalaki na nsima kuna kota cuisine nzoka papa kulutu na liboso kuna kota ya veranda ya liboso asi abimaki ake na balabala devant voiture place etelemaki na balabala atelemi ne wana biso kasi tosalaki ntango papa kulutu akotaki tosalaki ata ba 30 minutes to ba 40 minutes tozosona baya Marianne après totelemi papa Charles abi bon ya Marianne biso tokei na biso bokende malamu ntango tozobima nga nazotambola tozobima tokomi kaka porte ya lopango bafungoli biso porte ya lopango boye tokóma mpo totala voiture na biso na balabala tobimi boye totala papa kulutu atelema liboso ya voiture biso tosutuki ayebisi papa mvwendi ndoi fongola voiture mobile na ngai adébloqué afongoli voiture papa kulutu kote oyo nga nafandaka afongoli portière alobi na ngai alema fille yaka kokota na koti na voiture ntango na koti ye akamati portière pon akangi portière ntango akangi papa Charles pa koti kuna kote na ye po ya mema mutuka papa kulutu alobi na papa Charles azoloba na biso alobi ndoi bokende eloko moko ekosalama te ali biso todémarre tokei na biso ntango tokomi na ndako tolali pongi ntongo mpe nalamuki na nga bien mais ntango nalamuki na ntongo vers ba 10 heures papa Charles mobile na nga alobi te
tokende pa ya papa kulutu lokola lobi ndenge tokende kuna ndenge osalaki tokende amona yo quand même kamona koza bien tokamati nzela toke pa ya papa kulutu ntango tokomi kuna tokoti ka boye na lupangu tokoti na ndako papa kulutu ayambi biso pa abimi na chambre aye ntango aye asepeli ntango amoni ngai alobi ouf en tout cas lelo nalali bien te namoni bandoto ebele bamakambo ekilikili azokoloba kaka wana lokola boye namoni bino nasepeli ale tobandi osola na biso na papa kulutu tosololi esili tobi bon papa toke na biso papa lobi bokene malamu apongisi biso tobimi na biso tokoti na biso na voiture tozongi na biso na ndako ntango tozongi na ndako parce que baparent na ngai papa ndombasi na mama na ngai bafanda na mbinza na makampagne bayebaki quand même ke nasalaki crise ntango bayokaki yango ke tokendaki pa papa kulutu bon lokola biso ndako ya papa kulutu eyaki nango ndako na biso papa na mama bakendaki pa ya papa kulutu eleki mikolo wana bakei kuna ntango bakei kuna papa kulutu abeteli bango lisolo ke Bernadette bayaki awa talatala boye siko papa kulutu mutu abeteli mama na ngai na papa na ngai ke soki papa Charles amemaka ngai kaka na hôpital mbele nakufaka heureusement ayaki na ngai kuna ntango aye na ngai kuna asalisi ngai ye akoti na ye na ndako me asantaki ke esprit moko ya mabe ezalaki kolanda ngai tina bombe wana epai ya papa kulutu yango nabimaki na libanda atelemi na ye liboso ya voiture biso ntango tobimi tosutuki alobi tofongola papa Charles afongola portière afongola voiture adébloqué papa Charles afongoli ye moko afongoleli ngai portière alobi na ngai kota nakoti papa kulutu akangi portière mbung sikoyo papa kisolokeli azoyebisa papa na ngai na mama na ngai alobi esprit wana mabe elandaki ye ti awa ntango akoti awa etikalaki wana donc ntango alingaki kobima donc baza kozela ngai soki nabimi kaka na lopangu ntango nakokita nakokende mpo nakota na mutuka mpo babambanga soki ebota soki nini ndenge balobaka wana mais papa kulutu déjà arrivaki bango ake apanzi bango donc wana témoignage ya liboso ezali ba témoignage eza ebele mais nalobi kaka moko mpo lokola temps mpenza ezali te moyen naloba nyonso tu ezali te et puis papa kulutu tofandi na ye na poto papa kulutu tofandi na poto papa kulutu aucune fois tomonaki papa kulutu komona bofandi boyoka papa kulutu kuna na se asali crise papa kulutu aza bien te moyen te mpenza bozomona kaka lokwa papa kulutu alingi okufa na ye mais bokomona jamais babenga ambulance to médecin en urgence baya mpo baya kosalisa papa kulutu bokolala boye papa kulutu aza bien te mais lobi na ntongo bokomona kaka na ntongo ntango mosusu 2 jours après boyebi ke papa kulutu azobela azobima te bokoyoka kaka boza kota cuisine kuna bokoyoka moto azoya chwe mpo papa kulutu azalaki soko azotambola abendaka makolo aza kobenda makolo na bachausson bokotala kaka boye papa kulutu abimeli bino on dirait akomi na ye bien mais moto azalaki grave donc bamakamwisi wana nyonso tutu akomona deuxièmement papa kulutu afandi na ndako na biso ntango afandi na ndako na biso boyebi ke papa kulutu aza malade parce que papa kulutu azalaki mutu moko bato bacourrier nyonso bato baza kokomela ye par-ci par-là soki bacourrier ye papa kulutu azalaki korépondre na bacourrier nyonso papa kulutu azalaki soki okomeli mokanda il faut zwa réponse akorépondre yo papa kulutu abeli omomona abeli makasi aza malade boyebi ke papa kulutu aza malade po ndako na biso ezalaki monene yaki ndako moko monene papa kulutu aki na sous-sol premier niveau salon cuisine bomati deuxième niveau basalon bachambre banini troisième niveau ezalaki kati na grenier quatrième niveau mais
papa kulutu omona bokolala net biso nga naza kolala na deuxième niveau mais papa kulutu bokolala boye na kati ya butu po biso na ndako tokolala noki te na bana ebele bazaki kuna bokomata biso bokomi ba minuit ba 1h du matin 2h du matin bokili ekomi nie mais bokoyoka na se boza na likolo mais bozoyoka na se kuna on dirait machine ils ont bêta on dirait administration bato bazo travailler bozo sentir on dirait misala ezo sala manase bon butu boye ba machine wana ezo bêta bato dirait bazo sala misala banani siko mbala mususu papa na biso papa Ndomba siko azaki na poto ayaki parce que ya mona zomina aye siko kolango wana ba machine ezako bête on dirait mutazo travailler mais papa toyebi que papa zobela papa lobi papa la biso wana bandeko kita na escalier na sous-sol premier étage on a papa bazako lala et puis na deuxième papa mona bando kita na escalier abando kita malembe tanga komona akokoma kaka côté oyo na suka escalier chambre papa kulutu pa yazali kolala nie batu balala na bango papa kulutu alala na ye mais ntango bokosala kaka bomati bokoyoka kuna donc administration mpenza wana sikoyo na ntongo ntango papa kulutu akolamuka soko alamuki omona azotuna il est où mon ami Georges yangolinga mingi Georges il est où à cette classe te azali nano akete qu'il vienne ici tant au kende wana akamta tala ba courrier ba réponse ba courrier tal mona ko pesa Georges abi ozo kende classe tila nga ona boîte wana sa tchaki ba timbre tout wana omona siko papa na biso azoba papa kulutu mikando nyoso to komi en l'air nini yo wana bazosala banini na papa Ndomba si bika muno abite yebisa ngai yo mutu nzoto ezaki bien te lobi mikando nyoso to komi en l'air nini donc voilà makamusi ya papa kulutu yango wana oyo biso tomona na ndako na biso eza kutu ebele mais na pesika la mibale wana tofanda ndako moko na papa kulutu donc papa kulutu l'air wana tozana tozomona kaka tozofanda na papa na ndako mais tozali koyeba ye mpenza te mais kaka après nde toya comprendre que papa kulutu aza nzambe baya bato mosusu donc yango kaka nalingai nalobi kaka nanu wana moko mais ezali belé bamakamusi oyo papa kulutu asala epai na biso papa kulutu nasilisi boye na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Matondo mingi de retour sur ce plateau balandiamenga makimbango télévision bana tata mokonzi ya bule bino baye bozali na mokili mobimba biso na bino matoi pe miso na biso ezali témoin ezali lisolo ya kobeta te toyoka ki boete o ezali tozali toyoko palper ba réalité to likolobela du vécu pamba te tango oyo ndenge papa Mbenza kiangani akolobaka tango nyonso loba oyo yebi kasi ko bakisa te kolongola te ndenge na réalité to ye awa kokutana na moko ya ba fils biologique ya papa Ndombasi oyo apesaki maboko na kati na yamba tata molimo santo po ete lelo oyo tomona to peto yoka bana bali ko témoigner likambo ya lolenge oyo yango na biso bana tango to komona misala oyo batata na biso ba kosana na kati na yamba tata molimo santo to landa ezali en 20 papa kolobaka ete na kopambola bino tina 4e génération lelo yo atako bandeko papa Georges nenga siko talisa na biso ete bazali na église te bazali ba sympathisant kasi mama Benana papa Georges zi bango nde ba ambassadeur ya libota na bango ti
na nzela na bango nde bandeko na bango bakobikisa mapamba te bango bazali kolanda nzela oyo tata na bango na mama na bango balataki ezali mama falon te mokumba to ndima ya kopanza sango ya kopesa maboko ndali kosenga na biso ete toloba sans pour autant to bomba maloba na kati monoko. Papa Georges. Oui papa maman. Na mikolo eleki tozali biso nyonso bakongolais na kati na mboka na biso totali kozala na maponami oyo ebele ya bakimbangiste bazalaki bakandidat tomonaki bino mpe na kati wana comme candidat na kati ya députation nationale na kati ya mboka na biso na maponami oyo tali koleka malheureusement bozalaki parmi bandeko oyo babimaki te na maponami ya mboka na biso koyeba bozalaki candidat moko ya bakandidat kimbangiste nde mpe bango bazalaki to mpe boniboni mpe na kati na likambo yango na ndenge maponami na lolenge oyo maponami esilaki koleka na kati na mboka na biso na ndenge résultat epesani boyambaki yango ndenge nini en tant que mwana mboka oyo asali pamba te kuna bakotalisa na biso ete mpo longa efale koatteindre basei moko oyo bino bozali na kati oyo boyebi personnellement biso tokoki koignore boatteignaki yango ou pas esali ke lelo oyo résultat esa ebima ndenge bosatandaki na yango te boyambiaki yango ndenge nini. Maman, ok, merci la question. D'abord, non, l'église kimbangiste n'est pas une... Ils ont parti politique. Très bien. Donc, je n'étais pas un candidat de l'église kimbangiste. Moi, je suis Georges Dombassi, je suis dans le privé. Je n'étais pas candidat de l'église kimbangiste. Somme talobino qui ngazaki candidat de l'église kimbangiste, c'était. Peut-être que le bananga pour mon qui image nangai na tie photo nangai à pied gauche. Té. Wana ezako lakisa et pas inga na sambelaka. Identité. Identité nangai c'est tout. Mais nazalaki candidat église té. Ezalaki ninga na benga ngoneti jeu boko. Tozalaki plus de 30 000 candidats. Faut bazwa kaka 500. Eza jeu moko eza normal. Soko zui. Soko zuité ezali kama okamote. Soko zuité zaki etangama ki pona yote. Donc on mutakolo banangai que on devait être poité. Ezaka ke sozo sala likamu même les loso nazo kendo hôpital. Na kepa ya papa na lobi na papa tianga mabonde lycée tout. Ponzele le kamalam. Toke do sali candidature do zuité mais qui eloko likama iso ya mabezate. Donc l'accès j'étais quand même béni par mon papa. Voilà. Matondo mingi makanisa biso na gita mususu papa Georges azalaki pe na mwa keti ndenge mingi bandeko oyo selon banalise bakotalisa na biso ete lokola kadi Mali kimbangiste falaki bakimbangiste tozala privilégié et tout yango pepesaki biso pe makanisa kotula nano bango bana ya papa kimbango oyo balekendaki na députation oyo bazuite nini esalaki na kati na mitema na bango mes félicitations. Réflexion comme tout Congolais, oui. Tant qu'un jeu, na 30 000 wana falaki 500 base à la retenue pour mon na kati et ça qui volonté ensemble. Merci beaucoup pour na et ya no wana pe na capacité spirituelle parce que ezali kondi même kasi ndefo za la dominer likolo na yango. On va te dire kondi même kasi ça qui télécon yango papa Georges sans pour autant vous plater on nga ozonga na simete tata na nga ya sela ki tata ya pour aninga Georges na bimati. Maman parce que pas vu cet aspect. Non parce que maman ngai son attendit papa diangenda za koloba bana na misu bazali banda. Très bien. Donc biso nyusu to za bana ya bakimangi singa na yebi papa diangenda loba ke église erotika la bemoko. Na lobi likambo papa loba ngote. Et kasi bon ce que soit loba ngo bato baza o bazui. Parce que bana ya papati. C'est ça. Donc les gens disent des choses au exaté. C'est faux maman. Biso tout neng do zalon do salaki le 30 000 do za bana ya papa diangenda. Donc o bana papa Simon Kimbango oyo bazui. Bazui donc aponi bango o ba ozwa tamsu na tour mususu kuna. Ils a tour partout. So il peut yo zuité, ça promettait ça jeute. Biso tout do ko ozwa te. So biso nyoso do zwa 30 000 mais maman buluti. Faut qu'à 500 même neng do zalé na bomba mowe. Do zalé ebele batiki biso lelo. Très bien. Mais do za biso nyoso bana ya papa. Bon pourquoi biso le tikel bango bakei. C'est quand ndenge moko papa. Ba kanisila on a ningo na tenga ninga na zawa ça m'a dit absolument rien. Et premier até so inde papa bengana nga binanga Georges ko yasu na kamba te boy wana oui. Ndé passi na. Wana passi na ngami wana te. Pas d'inquiétude. Te parlement isa parlement izali parlement izali kimbangi c'était. Très bien. Voilà, ngazali député de carrière te na sala misala do meki jeu. Simite simbi. Parlement na ngandeza kamba. Exemple à suivre à vous,
fidèles internautes de Menga Makimbango Télévision éparpillés partout dans le monde. Toyeba Nzambe Oto Landeli. Mingi Bakoko Isamarana Biloko Ezali ya Mokili. Tika été communication ya mokolo malelo ya Mbuta Georges Ndombasi et même Polé. Nakat na mitu na biso ba oyo tozali na koyima ima na keti keti to ba ete tozali na Nzambe. Ben c'est normal aux en avion parce qu'on fait quand même na Nzambe. Ndako moko donc connaissance spirituelle na ko za ndenge moko te papa. Bon, on a évité peut-être bon na koli papa Nangazaki un grand zondi, un grand sage aussi et ça veut dire bon nazana famille moko nazana expérience à maman Nzambe mingi na ko par exemple mama bota mama nanga atanga te il est très mais atanga Bible ya Kikongo. Comment ça? Voilà donc ils a bassine et nazana mboka moko luvaka ils a mboko Bible koyaka après ça histoire na ndo mambo belé na kei koko ya bota papa na mama na ngai koko Kinsumba azali parmi ba jeunes bazakolo tike la papa Simon Kimbangu loka kolia na prison ya Mbanzangu na Tesville tonzo mo do nazana na lignée ya famille Monsanto nazana ba frère basa ba pasteur Gimbangi c'est karaté donc doza famille les ana famille nazana tante moi aussi asa pasteur mazaki Mangi c'était ozomona donc il a quand même likambo ya liloba ya Nzambe zana libota na biso makasi donc là vraiment pour mes alités moni ezaba exemple moni netilelo moni na pesa ki merci moni netilelo to pour la ki molona na match ya Côte d'Ivoire mettons match poli do koyi na moni Chancel Mbemba capitaine afuka merci merci na Nzambe très bien c'est ça ngapi ngezali na zuité merci na Nzambe azana mususu apesa bon ninga zo pesa nga dossier occasion solo na ngai misala misuita zo sala ngote pour éviter boussole nga benga ke boussole oui boussole du monde entier on a contrôle ya nyonso papa Simon Kiangani boussole très bien donc o nyonso na senga ye apesa et apesa kaka bon na mona pasine. Voilà, Balanzamenga Makimbango Télévision, to côté commentaire moi mokete babi moi na moto ba côté ka ina masese. Na kat na émission ute banda kiti to komi na esika oyo ngai na to yeba nini oyo zwi nini oyo pe ko simba po kondima na yo e ko isamate quelle que soit circonstance o ko kutana yango. Ndena occasion na petindi biso to kende elongo na bino public merveille Menga Makimbango Télévision to mona pe totala papa toloba ki to komati na esika yango na chapelle ya suka oyo epesa melaki ndingisa ya kotonga na ndako ya un chrétien kimbangiste awa na kati ya commune ya Ngalema précisément na Delvaux biso na bino to mona nanu esika yango pe to kosonga awa na kati ya plateau biso matendo.
Voilà, balanzamenga makimbango télévision ndenge to saki na biso saki na plateau wana to aussi kolongwa na plateau to kati sina ngambo wapi epa ito yei na kati ya ndako oyo je crois que ye moko papa kotalisa na biso la résidence il y a papa résidence officielle il y a papa Ndombasi ye moko awa to ye longo na ye moko papa Georges je pense que yo moko ndo ko pesa biso une explication makasi hein kotalisa na biso tozali exactement bezali sika moko ya bandako na bino to esika ye moko papa alaki kovanda moko ndako papa Ndombasi za kofanda résidence officielle na ndako officielle na za kofanda awa ozaki porte d'entrée ya yezali kuna oyo porte d'entrée atiaki ya chapelle ekota pe atika ndako na ye ba fenêtre nyonso mbale yango ezali ya chapelle. OK. Donc etikala kaka boye wana ezali mabongisi ya kati ya ndako mabongisi ya ye me itasalango sikoyo lokola ye pe papa Ndombasi azata komi nkuluti donc eza esprit saint nyonso eza mabonzambe kaka voilà matondo mingi balanzamenga makimbango télévision ndenge tebisaki na bino awa ozali na kati ya résidence officielle ya papa Ndombasi esika wapi toyo kotala chapelle oyo ya suka ndenge pesamaki ndingisa oyo esalemaki elongo wana tokozela bandeko babatelaka esika yango pamba te ifo kobongisa yango fo kotia yango peto ntango nyonso mokumba oyo tata na bango atikelaki bango bakoki kobebisa yango te bakobongisa donc yango wana tobunda ndeni tokotala. Voilà, papa Georges, awa to koti boesia nde na kati ya chapelle. Donc les chapelle porte yango parce que porte entrée wana ikangami on a la clé des la pasteur Malaki Dilangu. Bon donc on fait ya pour la chapelle pour la chapelle parce que on va voir la photo là ici. Awa papa yangena na papa Ndombasi. Voilà. La monnaie là-bas. Parce que dans un coup, ça va retour peindre. Donc, ça les éléments de ma quitter parce que on a la pasteur Orlando. Parce que papa pasteur tout pour petit gabisso et on va s'organiser pour bâtir papa Yassika côté à la place là. Pour la cellule de Bayara Bondela. OK. Voilà, balanzamenga makimbango télévision de total ce qui n'a de tokokoma et le monde équipe mobimba awa tozali na kati ya chapelle to ali kotal na bino esika oyo nde papa pesa kinzela ete ezala pe yango etikali oyo toyoki ete nkangu ya bana tata mali mosanto bakoka ko sambela awa ndenge tokomona na kati na image ndenge hotel ndenge tokoti nde laki esengo na biso donc nde to bakesika ya kimia ya kobondela oyo pesa belaki nzela likabo ya monene oyo biso na bino miso pe matoi na biso zalaki témoin kasi papa ata tokokota te kasi olingi tozwa ata na porte chapelle boye chambre ya papa kisonokile ezalaki esika nini exactement voilà kimona mesa. La wana tozali na kati ya résidence Ndombasi wapi epai toye malheureusement ezali ya kokangama na raté kolala na chambre ya Nzambe tata ezali ya kokangama batata ba mama awa nde ezali chambre sika wapi papa Ndombasi asalelaki tata Nzambe soki na sima yako telisa na biso na parce ngai nazaki te papa zaki koyaka maintes fois awa kozwa mwa repos ezaki place ya papa zakoya kozwa repos awa basalaka ngo spécialement ke soka za fatigué bato bayaka tellement bandimi trop ni bayaka kotala ye ayaka kopema basalaka place oyo kobenga chambre oyo chambre papa Kisolokele donc eyebani so bato bikaka elokele ozwa elo eza na chambre papa Kisolokele etikala kaka mpe kombo wana ti lelo mais malheureusement clinique ezali ya bakangi parce que lelo doye samedi après midi bato to basoki mpona ndako eza ndako ya mama azali te donc clé oyo eza te
prochainement tout ça tout film tout le monde est na kati esika pe olala na ouais nalala nazali mwana ya liboso ya papa Ndombasi tango na zongi libela na bana musala bapesa ngana wana olala. Très bien. Nde wana to succès na biso bongo esenga na biso ezalaki ya mingi ya kolakisa bino esika eyepamba te tokomi na ntango oyo tokoloba solo c'est solo pole c'est pole. Topesi bino merci botika la prochaine amenga makimba en télévision ko commenter ko aimer ko partager ko s'abonner nde makasi na biso poto ya lisusu une fois de plus ko sala lisusu musala de tamoli mo santo matondo mingi. ezali photo yo eza jour papa Ndombasi na maman Ndombasi babalanaka ezalaka mutu fala ya ko célébrer yango ezalaka papa fumwa mbanza mekoya ne na nzela na madimba asali accident ezalaka mariage yango na matete wana. Ola voilà talaka nanu Yesu Kristo asali accident na nzela zo ya pona libala ya pona na libala ya kopambola biso poto koma bana ya libala ya solo poto za iba batar. Matondo mingi faut un éclaircissement. Brevet ya papa Ndombasi na maman Piti pour les habitants voici une médaille conjugale aux alliés pour une année de médailles de mérite conjugal où il y a vraiment la médaille donc voilà oyo photo ya papa Ndombasi papa Ndombasi na maman na ye oyo olonga ni maman Henriette oyo tata mwasi sœur de papa Ndombasi oyo pe tata mwasi sœur de papa Ndombasi bango nyonso mini bazama bazala biso souhaité à part maman Ndombasi tatikala. OK. Maman Ndombasi photo là papa Ndombasi papa Ndombasi photo yo mokolo tokangisaki yango ezali na ndako yo papa Kisolokele azofanda na biso mais mokolo tokangi photo yo na papa Kisolokele pas azalaka mokolo yango na photo yo pe pa okanga ba bibliothèque ezali ba photo mais tozaki pena ba photo dokanga na papa Kisolokele mokolo akanga biso ba photo yo na photographe wa mundele yako kanga biso ba photo na ndako ya biso famille mobile. OK voilà. Et papa ndi akotaka te papa kotaka na oyo te tosala ba photo pena ya papa par mais ozaki photo mais ba photo ezaki belé ti lelo na zana problème on a lukaka ngome denga bilo ezalaka ba maintenant na retournement de benayebi na omona ko ba bilo na biso mona na toujours kaka ate goma minini na mbula mo ezalika mona zana tine kubima ouais malika konto diambu yentangwani so diambu yentangwani matondo mingi esengo ko lakisana bino esika bilembo nyonso oyo ezali koleka voilà nde tosukisi molai ya masolo na biso ya papa Ndombasi. OK voilà oza photo ya papa Ndombasi na maman Ndombasi na poto ya liboso maman Ndombasi photo ya poto ya liboso papa Ndombasi amemaka maman Ndombasi na 68. Très bien. Ils ont le même photo au carrage de la photo de famille. OK. Voilà. Oui, ça parce que papa Ndombasi azaki la chambre na ye. Oui. Babi ngeni to ye mama ah oui yaka baba tsayi bati. Oui, on a chambre papa Ndombasi. OK. Chambre Zaki, chambre ya papa Ndombasi. Très bien. Voilà. Ozaki balcon na ye.
Ah, ndisi kaza ki yambela papa ya naye. Si omoni bozali ko a omona fanya matwa soso. Azaki elo oyo ngana lo bangana ko kozwa ya yiti. Obiso. Asa yo sala mo. Biso nyonso tozali awa na limite ntayema entre chambre à coucher. Azali. Mais na bina yo so tuni même papa lan. Papa Malakidi. Malakidi. Tuni na yo papa Ndombasi ayambaka batu na chambre à coucher. Ya ole biso so bila azana kisi te muta kisi ayamba na chambre te. Faut ces chambres déjà secret. D'accord aussi. Voilà. Attends mingi. Donc, oyo nyonso oyo ti na salle na chambre na salle de bain nyonso donc banda fenêtre wana ya moke wana ti oyo nyonso ke ti na kwe wana ti kwe wana yango wana nyonso eza ndenge tocontourner na nyonso chambre papa na salle de bain wana kati très bien monene voilà vraiment monene soki prochainement toya tobandeli tofilme yango bien ozwa clé vraiment. Wana touti solo bongo kotala biso na bino elongo lolenge kani papa na biso asilaki kopesa likabo oyo epai ya Yawe Nzambe ya mpungu tulendo aseki kosepelisa banzambe na ye na se ya ntango awa ye mpe atikaki solo bilingo bilembo na ye ndenge tokolobaka ntango nyonso mama Faraon ntango akoyaka liboso ya baekano na bino nini oyo yo mondimi okosalelaka tata Nzambe oyo ekotikala elembo oyo tokotalelaka yo babengi yo papa dirigeant babengi yo maman dirigeante babengi yo chef de mouvement association pe service bongo na bongo elembo nini otiki na kati na mouvement na yo elembo nini okotiki na kati na misala na yo kosala po lelo totalela ondakisa lelo totaleli papa Georges Ndombasi na kati ya chapelle oyo toti kolakisa na bino miso mpe matoi na biso emonani papa Georges tozongi na ngambo na bino c'est vrai tokoki kokabwana boye te sans pour autant tokolemba te ya koloba oyo toyebi tokotelemela kaka na ngambo na bino pamba te ezali grâce na yebi te soki bino moko bomonaka monene ya likabo yango Nzambe apesa bino na kotala ete kolekisa bangonga wana nyonso quand bien même papa akei kasi likambo tiki kokwea na nsima alandi okotalaka Nzambe akoyelaka baoyo aye yango wana ntina tata alobi ete oyo akokotaka likambo ya Nzambe Nzambe akokotaka mpe likambo na ye pamba te na kotala soki papa Ndombasi akotaka likambo ya tata Nzambe te na ndimi teke papa Georges autant so alingaka azala ndenge tobi moto mondela alingaka mingi kosécuriser périmètre na ye alingaka tia interdiction formelle ya mbuta Georges à franchir le sol belge tokolukaka koyebaka butu moi bainvité na biso toyebi te yo nde okoaffirme biso yango papa Georges oyo azali en face ya caméra ya Menga Makimbangu télévision. Il a été guéri du cancer par papa qui c'est lequel est le Charles Daniel, par papa Simon Kimbangu Kiangani, vrai ou faux? Vrai. Expliquez. Talisa biso nania. Poto yoka kana masolo. Asolo bite. Akufita Zali. Mais lui qui espérait mourir dans les jours l'année là qui diagnostic naïe. Mais te voilà aujourd'hui la plateau et même en télévision bonne mine au kolobela Nzambe na yo avec une détermination impossible côté là bas sacrifice misala modèle obo cela qui ko battre campagne kasi résultat bimi yango ndenge mo ko zela te mais décourager binoté vous en kiti oboko lobela kaka yawo stratégie nini stratégie eza ke naza mwana ya papa naza ndenge nalobaki na bino nalobi awa ke papa Simon akanga moni sonzo naza ni lokola sonzo
ngai nazani makila kado na kangai mais le lokolo yo lobaki na ngai lokolo binanga prochainement to ça l'émission pour ngai linga to ça l'émission ya mutu na mutu na lobi na yo c'est vrai très bien mais le loso do bandi le solo ya papa Simon kiangani on a benga ka boussole oh là là po kamusinga ja mingi tamsu yemo wa oyeba na yete makamusinga mingi asala ngai toujours pe inexpliqué zate aza makasi ponanga yango wana na yebite kopesa ye kolobela ye il faut ye pe na lobela ye mama falo na ndimi to ça l'émission mais tout ça est petit. Il passe un anniversaire. Le 12 octobre. Et cassé. Rendez-vous. Voilà. Tout ça, il y a papa Simon qui m'a dit na lobby. Pour mon imam, je dis on a zo baranyo sur papa na limite na lobo na yoki. Té na lobo na yoki té. Du vécu o nga na vivre. Bina na nazade. Nazade deba ben nga kuna tso vata. Parce que tant nga na zonga kiki sasa nazongi Zaire. Après nous que nembanza ngungu kuzonga mboka parce que benga nganuni besi ngungu bazo benga kaya no meba nuni ei kabine tena explica bango mono kanuni ko mono ntsuswa nkongo e na songa ki bango pe na bino basoso bazalaka obi ba sorta soso bazalaka boni mama falon wana to yebite mbuta talisa na bisoko basoso bazalaka 3 sorties basoso na songa ki bango babenga ngai nuni na bilongo te basoso eza 3 sortes ya soso batuninga pe motuna basoso tu yango ndenge nini kabi soso ya liboso azali soki tokomi 18h soso mona ali libanga akikota na ndako babombaka yeye moko soso ya mibale azali ce comme 18h il faut qu'on va nous landayer penda pour beaucoup de ça et beaucoup de bango nanda ko bafandaka soso ya misato azali so comme 18h on a papa pour moi bakela la likolo nzete tout ça na 3 soso menga na expliquer ibonga na za soso ya liboso matondo mingi ite comme na suka émission na biso to comme vraiment na suka émission na biso mettre ko bona boite sans pour autant papa Georges a épinglé biso susu ya motu ya monene pambate Nkembo mosusu ezali na plateau ya mokolo mwalelo ezali bongo nkembo ya mbotama ya nzambe tata soki makasi ezalaki mbuta Georges pe na yebi kuna yazane soda na yebi teste ko yemba ezali liemba vuanga to pe ndenge nini me na sima caméra je pense que bon sunga biso papa boni le ngona maman c'est prévu bon c'est la biso déjà nkunga moko tata ki solokele ya kafu wana yango na to ko kabwana ngo to ko tatsa ba yi internet to pe balandi ya menga makimbango oyo ba landi biso na mokolo mwalelo ete moi on so kozala na sengo soki ayebi tata na yazali nani pa azali na katanda ko na papa Georges tolinko kabona nini okotalisa na ba internet lelo yo boali koloba et puis boali témoin vivant ya bonzambe papa qui se le Charles Daniel nini boko ko bakisa na oyo to sili ko yoka pe lolenge nini boko ko lendisa na bayi mokili oyo lelo tamsuba ko voeza ba ebeli na bango na nutina te caméra ezali omboka biso molai asinga na biso esukeli wana règlement papa Diangenda alobaki na biso nyonso tosala makasi toyeba monoko ya mboka mama ozomona ngai mpona landoke naza na kolanda ye nayeba olobaki kongo te me nasala effort lelo nga nakoma olobaki kongo makasi mpo nalandi moto alobaki na biso dolanda ye aveuglement. Très bien. Bon, on dit mangate. Papa Diangenda baki église otika la moko. Mais na lobi na bango bala na ngai. Ba église ope to yokaka bazaki na ba valeur. Ko tozako komisa. Makasi. O esali biso do tangi. Esali ba hôpitaux na ba mokili. Mais ba lobi lelo. Maman c'est prévu, na maman falon faut babala. Balandi ya bango banzambe. Vous comprendre? Donc il a ici to comme ko bondi sa Bible. So ba congolais to comme na esprit wana. Congo telemi.
De quel esprit parlez-vous? Donc on va jouer esprit de le respect, l'organisation. Eza makasi. Misala. Kana benga papa Simon Kimbangu Kiangani Boussolo. Pour les lonas au senga bato belé. Que ce soit le nom Kimbangis, que ce soit le Kimbangis. Na sengi bino surtout ba Kimbangis to kenena eloko baloba rabiso to la na ba papa aveuglement. So le bio na boy na ngai nga omona lingi papa diangenda. Na nina nga ba msute me papa diangenda ye kaka. O azapele lo ezakaka ye. Mais na lobi na bino bandeko. Omoni kimia o ezali o balobi bolingo mibeko misala. Soki to saleli ndengi basala kana nkamba. Tozui esprit wana to kotia on na Congo teremi. Beba e kozanga te po toza bato. Pa bat bazaba ko swana ba ko fingana mais l'esprit en général ezawana. Organisation, le respect des gens, comment servir quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qu'on éduque aux annales. Na lingomba ya Kimbangis batebele ba yebarate mais na ko senga bino fo boluka boya bo découvrir pour mona bo loba non tozwa lobi ko ezali awa nazo senga bino ebele po na lingaka nyongo na ngana kotsa nzambe po la nanga yebele na lingomba ya Kimbangu na suki se wana na kombo tata pe mwana molimo santo amen. Si okangi parenthèse bande ko bakolanda bino bakolinga pe papa Georges na kati ya mbotama ya kitoko ya tata ya nzambe tata bayamba pe bambote na bango bisika nyonso balite na pesa ba papa mais mokili mombe kolanda te na pesi na bandi na mama nanga très bien Aviti Henriette ita salanga wa baga ngambo nyonso ezaye tamemela ngawo nyonso na molonga ni naza société na sœur na Bernadette na mobali na ye pasteur Mvendi na bosanité na ndeko na ngai mama Kumbundu aza na Paris ape mwana ndaku na pesi mbote na beau frère na ngai aza na Paris na benga ke bof yepe akota lingomba po yepe likama na yengo lobina nga le 12 na opesa ba miracle na ye. Très bien. Bof Jean-Pierre na pesi mbote na pesi batata na ngai éloge mbote na pesi tata na ngai baza na Paris ebele bango nyonso na pesi bango mbote so na bani kotanga ba kombo na bango nyonso ba oba ki kombo te ba yokazuwa te baza tellement ebele mais na kosuka liboso na kosuka epai ya yemei Boussole papa Simon Mbangu Kiangani to sali bon anniversaire ya papa mama Sidonie papa Mbenza na mama papa Zako na mama papa Regen na mama Marie na bana nyonso na bandeko nyonso ya lingomba na wayoki kombote na pesi bango ba conseiller direct nyonso ya ba papa na pesi bango mbote na bango na kombo tata pe ya mwana molimo santo. Matondo mingi Mbuta Georges biso pe lokola menga makimbango télévision to pesi bino merci na ndenge bo fongola ki biso ba porte ko yamba biso malgré ba multiples occupations na bino kasi bonzemi ko partager témoignage expérience oyo bo mona ki yango epai elongo na nzambe tata oyo boso ba etando na biso oyo epesi biso vraiment bakisi lisusu kondima likolo na oto ko alaka na yango pe to bandi ete esungi pe ngai na yo oto ali kolanda na ngonga oyo tika ete tata nzambe ko respecte ta mo soto bakoba na ko batela bino pona mokolo molelo menga makimbango to sukisi wana na kopa miseto ya bule biso na bino to kei na kunga pamba te mwana siliko bota matoko kembela kaye na loyembo ndete ko sunga mabonga pa ina bande ko bazana sima ya kamera ba pesa biso kunga makembo to kotala soki soda pa yemba ka ale papa bonita salisa biso na nzembo zana sima ya kamera kuna mama fa na kobunga ka mwanga sa kota ki na ngambo ya papa Ndombasi donc
makianisi na nzembo kuna ezali te tokei na biso mbotama ya sika ya tata kisolokele abotama kipona kimia ejala na mokili bolanda ye na mboka ya nkamba Yerusalemi ya sika esika ye abotami mbotama ya sika ya tata kisolokele abotama kipona kimia ejala na mokili bolanda ye na mboka ya nkamba Yerusalemi ya sika esika ye abotami mokolo ye abotamaki masasi ebetamaki o mokili pona kolakisa mokonzi abotami o mokili tata kisolokele abotameli biso o mokili ayeli biso esengo mitema tata kisolokele abotameli biso na mokili ayeli biso esengo mitema